Si la nominé chaîne en tant que meilleure chaîne il y a cinéma congolaise. Donc c'est déjà bien. Année 2022 et Sili 2023 to banyango bien. Ngapi na se perçoit année 2023 yaya ba news o wapi. 2023 ba actualité musala. Kotongo makamu. Sala penya nde na lingela ka yango no sala. Ngalinga bana na tata mwasi na bango bien na meme na bango. Meme na bango, meme bango ndoto na bango so bolia. Tata mwasi na bango ndeko faza ndeko ken piana. Tata mwasi na bango na ite so meme na bango. Ken piana kokanga o bakangi ken piana ezalo kwa ya biso teke bakangi ozaka na kati ya kachote. Oko circuler na yo. Ba osambisa bango. Si soki basambisa bango asambi na ebie. Bako pesa pe bana nini bana batika na bango na poto bana pe bazwi mikanda so pe ken pa sambi bien. Akoko bane pe na mukanda na ye mais azana détention provisoire a otambola ne aza libre kokanga bakangi eza lokwa ya Virginie Manganga tene bagenda osamba na fali pupa toloba kokanga o bakangi aza lokola azo tambola na liberté provisoire yango ba dossier ya kala détention provisoire dossier ya kala pourquoi pas changer un embo comme ça? C'est ça le problème parce qu'il y a plusieurs entrées à un visa Schengen. Il faut que na France. Mais c'est pas le cas la Belgique. La Belgique, ma carte. Si un bon à ma côté. Tant que ça a témoignage d'ailleurs, à témoignage à n'y sauter. Aux hommes problème est aline. Mais j'ai passé 11 ans à Igor Balou. Si le lot bazana moanate. Igor Balou mobali no bazana. Mobali na yo ba divorce ka bazonga ni bakobwa na pe 6 mois bazonga ni boy na boy. Omoni tango sala ki mutu mabe quelque part. Conseil faut sala. Obike ba te belo wa sambela bazamite mabe. Yo poye bien on remarque ba te bele du village. Ba te bele ko ba sambela ba koma aigri. Ba koma pe amutema mabe makasi. Parce que c'est un abisso MG 30. A boy ça même Igor Balou a aidé moi na. Pour Igor Balou on a dit zemi na 6 mois. Igor Balou. Zemi on dit bala la janvier. C'est là on a dit zemi ya moi si bazala ki. Ya moi si na ye o bazala ki na ye. Baza pe na MG 30 ça pe na fimo boye ya commune qui ça pour zemi. Tant a zemi andimi na ye pe. Toi ça c'est zemi côté na janvier. Janvier andimi zemi. Février andimi zemi. Mars andimi zemi. Avril andimi zemi. Mais andimi et comme il a juin Igor Balou a wangani zemi. Pour ni pour mais j'ai 30 ans d'autres pression. Mais j'ai 30 ans d'autres mais c'est fille wana boy na bo. Isaac News et télévision. L'homme simple. José Young. Partition ma bien. Vie et l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosola. Sosolam, yeah, yeah, yeah. Sosolam, Bonne année na babonné surtout ya E-News TV ba meilleur vélo en fait ils ont continué toujours na kata E-News TV ils ont continué vraiment de partout car ande to lobara vraiment ba bonne année na bino merci na bino na confiance pe fidélité bozo ko ba toujours ko pesa biso vraiment et là qui sera na ba commentaire tant to kotara na ba commentaire tozo monde bo bois qui moi commentaire moi j'aime moi partage ndezo sala qui non musala pe évoluer to qui est vraiment musika merci na ba abonné fidèle na biso merci na yo mama Rose la patrona merci na papa José Young l'homme simple pourquoi pas placer le cas donc yenda sala nga vraiment na zala 6565 na banda kuna bino merci na batutu balanda biso vraiment de partout bozala scotché branché vraiment olanda biso de début jusqu'à la fin lelo na ye lisusu na Miss Lolo lisusu donc le no qui est vraiment mba on a trop likolo vraiment na Miss Lolo parce que ya lingane lante maya mukamba mama puti moi ça tolo passe et longone to robeta masolo o ezo se passer car sur actuel et kitaki et mataki et kendaki ezongaki donc 2023 oh et go wapi elengi do biso to sepeli vraiment quitter mateta na bisoté to zana rapport na kolobela na Miss Lolo je dis directement Miss Lolo bonjour. Oui bonjour Julia Mandala Mandala ya ba Julia bonjour na Batutu balinga biso na E-News télévision. Bonjour na l'homme simple José Young.
babi na kati ya Nouvelle-Zélande na pesio bambote belé mbote na ngai na Eric Kalala Jabulani moto moko bien mbote na ngai na Yugeti Katswala Mamouche de Papouche Joba Joko na kati ya Djobour Aigle de Djobour na pesio bambote belé mbote na ngai na vie na ngai Cloclo Manzambi de Bundes mbote na ngai na vie na ngai non Cloncoso sénateur à vie Master na ngai Françoise Betty na pesio mbote belé na Plati Luka ou aza na sima ya caméra na biso vraiment mbote na batu tout o balinganga baliza baku tout na monde entier na pio bino bambote babi révélation film la biso tozela yangoyo ezokota kala mingi te et puis félicitations na Sila Bisalu Pomba Sen na Kinshasa Award nomination ya Sean SB Best Chaîne Cinéma donc chaîne moko ya meilleure chaîne cinématographie ya RDC chaîne opénie pesa batu biloko bien ils ont pressé mais ils ont déploré. Félicitations. On le chaîne mingi ba pesi notre trophée. Oui, Kinshasa Award déjà ba trophée hein. Si la ba nominé chaîne na tant que meilleure chaîne ya cinéma congolaise. Donc c'est déjà bien année 2022 et si 2023 to banyango bien. Ngapi na se perçoit année 2023 ya ba news o wapi. 2023 ba actualité musala penya nde na lingela ka yango na osala ngalinga musala nga boy na linga na pe maté parce que 2022 tozaki un peu bloqué na ba fin awa en tout cas kitaki matake zeli sou 2022 news ezaki penya te actualité ezaki makasi te mais 2023 nde na sepeli makasi po Noëlla yeli biso actualité mama Virginie manganga na fali pupa do e sala nga mais j'ai 30 les sous mais j'ai 30 Ken Piana kito yo tembe là ils ba yo robo manga na bien 3 félicitations à 2023 bandi bien allez on bandi gu makasi donc bandi bien merci à lolo yo nde tembe na yambaki yo oyebisenga bisonko bango tembe bisonko bisonko na yambaki yo ozali na temba Ken Piana nyesi lolo Ken Piana na poto binanga no Piana bien teza na poto temba Ken Piana kona ye ko ya Ken oyebi na yebisi lolo Ken ana poto na bana obinanga no bakangaki mais tomoni ba vidéo bana na meme na bango na kati ya Belgique na lobi boye bana na tata mwasi na bango bien na meme na bango ndoto na bango so bolia tata mwasi na bango ndeko faza ndeko a Ken Piana tata mwasi na bango bona ite so meme na bango Ken Piana ko kanga o bakangi Ken Piana ezalo kwa ya biso teke bakangi ozaka na kati ya kachote oko circuler na yo ba osambisa bango si soki basambisi bango asambi na bien bako pesa pe bana nini bana batika na bango na poto bana pe bazwi mikanda so pe Ken pa sambi bien akoko mane pe na mukanda na ye mais aza na détention provisoire otambola ne aza libre ko kango bakangi ezalo kwa ya Virginie manganga tene bakena osamba na fali pupa si c'est non masola Ken yango na lobi te bakangi te ke batie kraka bafandi te l'été zandeni bon bato bazaka na sursis ba bien za sursis à 5 ans sursis za ko ba kateli 5 ans de prison mais otambola nao mais Ken aza en ordre ba okange comment ke aza na ba problème bo tout ba réfléchir poani o asekalité akanda taba yiba kanga to liboso tanga kendaka tout jour bakangi ya sekai muninga yango pe zongeli eti lelo nga na olinga na yeba pourquoi bakangi ye poto yebi ki aza en ordre te bakangi te ki aza en ordre te façon ozolobela wana problème eza nini soko ozaki na problème na Belgique bango batiaka babilo na bango na ordinateur baefasaka yango noki te ntango nono sisi problème oyo ozaki nango na bango te oyesu kozonga ya lokola oyo komitika fo balandela yo ti toloba kokanga o bakangi ye aza lokola azotambola na liberté provisoire yango dossier ya kala détention provisoire dossier ya kala
pourquoi pas changer un embo comme soupe? C'est ça le problème parce qu'il y a plusieurs entrées à un visa Schengen. Il fallait qu'on ait na France. Mais c'est pas une qui est en Belgique. La Belgique, ma casse. Il y a un peu de côté. Lolo kola la rola mukama kambo de 2023 quand de tolobi to yambi ba news e belé na mbala mako. 2023 makasi nga c'est pas nango. Mais j'ai 30 ça faire mais j'ai 30. Mokili lelo zo loba mais j'ai 30 mbanda na lakela ye akotika la kobota na mobali na été. Ba propos wana ya batunde bazo loba wana ba loba ke kenda ke zonga ki pona yo ozwa ngondeni. Te na ozwa ngo bon omoni mais j'ai 30 akoma lelo Maria, sœur Maria, sœur Maria, comment sœur Maria, et puis tant que ça a témoignage naie, a témoignage mais a témoignage n'y a sauté, aux hommes problème est anine, mais je vais salir 11 ans à Igor Balou, si le lot bazana moanate. Igor Balou mobali no bazana. Mobali na yo ba divorce ka bazonga ni bakobwana pe 6 mois bazonga ni boy na boy. Omoni tango sala ki mutu mabe quelque part. Conseil foi sala. Obi ke bate belo wasambela bazamita mabe. Yo po yebi on remarque hein. Voilà vraiment au milieu du village. Bate bele o basambela ba koma aigri. Ba koma pe amutema mabe makasi. Parce que ça na biso meje 30. Aboy ça même Igor Balou a aidé moana. Pour Igor Balou a rendu zemi na 6 mois. Igor Balou. Zemi on dit bana la Jean. C'est là a rendu zemi ya moi si bazala ki na. Ya moi si na ye o bazala ki na ye. Bazape na meje 30 zape na fimo boye ya commune ça pour zemi. Tanga zu zemi andimi na ye pe. Tout ça c'est zemi côté na janvier. Janvier andimi zemi. Février andimi zemi. Mars andimi zemi. Avril andimi zemi. Mais et comme il a juin, Igor Balou a organisé. Pour mais j'ai 30 ans d'autres ba pression. Mais j'ai 30 ans d'autres mais c'est fille wana boy na bo. Fille wana aloba. Maloba e kangaka. Aloba la kali kwa mobala la kali kwa mwasi. Style loba osimba mwana te. Alaka en public comment alaka. Bon so muto la ka kasi so muto la ka takela ka na toilette. Ba demo ba yokiti. Ba kangi malobati. O lelo ye bana moki mobimba ki alakela kaye. Mais la kako alobaka ngolo kwa Igor Balou wangani mwana asundolinga wangani zemi na 6 mois mais j'ai 30 ans tika lobota te effectivement 11 ans yango yo sœur na biso mais jaza na mwana te hein HP kende hein age kende hein bali solo ya le sko nani yango a déclaré divorce entre ye na mobali naye alobi ya bango kuna na poto bakipa bango te baboya na kabazonga na kababoya na kabazonga na ka problème ezake mais j'ai 30 âge zo kende robota to robota te c'est ça le problème pour ozana libala to comprendre mais j'ai soki mais j'ai na ndako libala te atoloba ke a batela selon bible boyna boy mais j'ai 30 basala so libala na Igor Balou faut normalement parce Igor Balou mwana famille ba Igor Balou ba pena besoin ba koko maman ba Igor Balou o balongola na ndako place pour na nini ya mbaka mwana ya meje ya mbanda meje avant saka wana Igor Balou ba bengala maman la bango pour na meje 30 qui cité bon et dépend à peine la dimension muto o lingela moi sina ye hein meje 30 aza star mobali nyonso za na besoin za na star na pembeni hein so vanda moi sa star et ça la peu moi le lendo quoi moi sina nga ayebaka donc et cause après qui cité ça ndenge Igor Balou lingela moi sina et puis ndenge pe ba solo laka et comme matina niveau boya mama na mwana yo mais je 30 il faut zonga ay ko senga mbanda pardon aya tsapena na sia buka mpeka po asa kitai déjà mpeka ndimi azui akoti na maya baptême akomo sambela na mona pe vidéo mo boye na kati ya vidéo ngo tango mama tcha mwana kufaki ba le Seigneur m'a dit de vous dire ceci donc ozo mona ke muta koti na kati ya mais ya mama bonisa même ils en relo moko repentance sincère et puis koya ko senga muninga o blessa pardon c'est tout hein ya lolo to kota directement na masolo ya sœur na biso Virginie Manganga oh lelo zo kende zo zonga Virginie Manganga na fali pupa Virginie Manganga na yorobo ba propos ya yorobo ko finga mwasi
donc une dame le roi Virginie Manganga la sœur au bateau be ba respecter rappel na ngambu na quoi même ana Congo pas journaliste munene autope ça ba valeur peut to bois qui la ba fleur na musika lelo ko sambu saye akenda ki Côte d'Ivoire pour na rosa la vie akenda ki Côte d'Ivoire non pour na ba makambo ya kendela ki wana zoloba wana koyoka ngotango yoyo ki yango bakangie na hotel ayibi mobali mbongo bakangie ceci cela ba makambo ekezongi en général okolobani makambu ya koyiba mobali mbongo yorobo mtalobi te ozo comprendre yoroba lobi ki ya Virginie ayebe loko yo salawa et puis abengi na bango ke ba anti-valeur abi ba anti-valeur alobi na Virginie ta lobi ba anti-valeur ala seka sengisi na fali kotala yorobo baza muto alanda fali aza mukala fali sko tango obenga ba anti-valeur et puis oyo lobi obanyo finga mwana mwasi c'est pas bien. Yoruba ça congolais la biso ya Kinshasa te. Donc il faut ça na ba limite. Fali Poupa aza congolais ya Kinshasa. Aza ndeko ya Virginie Manganga. Singa famille benda na mekata na te. Vous comprenez? Virginie Manganga alanda lignée na ye. Ana fat na star na oya lobilaka. Alors fali faza na ba maîtrise de soi ya ba star ba finga ka ye ba clash ka si star parce que biso to vivant kala ba clash wana ba clash on peut faut regarder bandes quand même parce qu'il y a peu peur des enfants so ka ko loba n'importe quoi ne talobi mamobo ya mabe wana mais so loba ka mama musala na mona na te place Virginie Manganga a clasher fali alobi ne so buzoba mobo ozomona ba propos o Virginie Manganga tena pona fali ye moko yebi mais ce que problème ezanini fali azana ba azana dignité na yaki mobali nano ya ki star de ya otala pe milliers o bango bazaba na pays étranger ba otala fali pour passer quelle nationalité congolais Virginie Manganga quelle nationalité congolaise ba Stalisco babi non ils ont fait la honte na salisoni na bango mibale ba salisoni mutasali soni makasi ya fali asali na soni na ya yemo konon comme on est fali nde bat bazulango ekitier ekitier comment so Virginie fali nenga zawana asatendre te ke batu nyonso fo balinga e fali te batu nyonso balinga fali te ndamba olinga fali ndampe balinga fere ndamba olinga héritier ndamba olinga jibe ndamba olinga kofi ndamba olinga wera ndamba olinga fabrigaz ndamba olinga bakolinga nani bina filet vibrateur bato bamise tout oyo yebi bata redia misi feti lelo bazali bata emene pe bazali bata papa mba baza ezate ke soki lelo fali o mi bengi aigle siko mi kitina se aigle volaka na baltiti na likolo mistoza la bato ezoleka na sete yoka aigle tala mambo eleka na sete siko fali ota mambo eleka na sete ka aigle te la bato zo siko fali le roi papa bana nao et que fimo boye aleka na télé alobara po ya lobi bongo non fali Poupa bi Virginie Manganga finga kaye na Kinshasa alobara afinga ka mwasi na afinga bana na ye okwanya funda kiete na mboka o abi mboka bakote la journaliste mort ya YouTube nani akangisa journaliste mort ya YouTube akangisa fali akangisa journaliste mort ya YouTube akotsa journaliste la makala akota na vie privée journaliste wana ya fuka maolela senga pardon journaliste a pepanier oui fali Poupa akangisa journaliste po journaliste akota mamu ya mwasi na Niki Menga na ya Nana Ketchup oh comment fallait qu'on la makamlo kwa mwasi boy tu il faut ça na ba nerf solide fali faut ça na ba nerf solide oh star nyonso ba finga kaye ngakutu na kutu star lokwa fali te ba sabola nga ba commentaire ko sabola ngane fona landa ponga na mwa mwasi na mutema mukuse fali te fali aza mutema mubali il faut ça na mutema munene akolo na mama Virginie Manganga te Virginie asima fali po tala makate ya monde ezaka bongo tani simba na nzoto fali te na sens nini mutu musako za ngane na ngafuna kanga makamu mutu kingani po batala ba émission ngana yebanaka ezaka bongo ti so Virginie mona ke fali mutatali sa chaîne na ye so sali ba émission na ba tu basala ba commentaire po lobili fali atika ya pese chance et ça nini yoruba ali mbongo na mutu fali azana amisi fali fan yoruba zaka nani mukala fali ma oli mbongo na sima fali boso Virginie le mbongo na mukonga fali esani
oh a start yo opesi na raison bariana ko bofinga bango opesi yo koyoka yo c'est comme si on condamné Fally déjà le ba justice mboka na biso ça et ça la musala bien condamné na condamné Fally te pona ni ako stopper Virginie Maïté pour Virginie za mwana ete le ozaki wa bon akoka finge salope te a finge pe pute te c'est pas bien d'injurier une femme et ça gentillité c'est pas gentil moi ça mutu moko boye azana ba valeur ebele babi la femme aza porter sa vie Fally baboti pas maman il faut tala na ke ngala uti pas maman na respecter nanu ka femme poto na pays étranger kuna lokwa bazwaka inzabe bakobo ma Virginie manganga kene perte pona ba voice ya Yoruba bi wa ko tambuse mutakala na Côte d'Ivoire yango na lobby ya Yoruba so atamusi Virginie manganga mutakala ah batamusa Yoruba mutakala po Yoruba ngaza nani so ba wario nde ba konza biso na kini ba wario ba konza bino nga ba konza ngala mutu te nga na konze pa nzambi alobi ba ko konza ka Kinshasa ba ko konza ka Congo panda ba temps ebele donc ba konza na tozela bango ba konza ba propos na zo tenir ebi ke ba ko kanga ka pona ba propos na yiwana bana ba monter chef de l'état coup d'état maman lo ba to ko tala mo pe to bi te Yoruba on denga za bo ba nga ba monter président Fachi coup d'état comment tu commences à assurer certain à maman yo zo lo ba boy que to diriger mboko oh franchement non non na ki okute pozo bima non vraiment na bo zo ten belé lo ba to ka émission biso na mukuse ba news ezana ngwe belé to royal suko lobela ngo lisusu quelqu'un mona batutu balandi biso vraiment de partout alors senga ka bato ba Hollande biso bo s'abonner ba on ba s'abonner te bo s'abonner massivement na Isaki News Télévision ba commentaire na bino ba suggestion ba remarque ça la bien na bona nga bo ofinga nga pardon nga na mbisa moto moko na boyi ma mukamba madame Poutine changer combo oh mbisa moto moko au combat 2023 to 2023 ya début au fur et à mesure to okendaka combo échangera mo pa mo konza mbisa moto moko cela veut dire mbisa moto moko lo amabeko oleka na mungongo te mbote na ngai na batutu o ba Rolanda biso mami longo masha momenu motema papa Jean-Claude Mibangu ya Didi Manina master nga matondo Linda Bilele na kati ya Paris quoi mbote belé na Françoise Betty FF Samba master nga Soginge Bass Lorine Mboyo na pression mbote belé na Yugeti Katwala mbote belé na Eric Kalala Djaboulani mbote belé na batutu partout dans le monde entier bakouk nyonso ya monde entier na pesi bino mbote belé président Josué Ngonzi chuchu na nyota na Inde mazozo na chuchu na nyota na Londres mazozo na Inde mama Kati na Canada na pesi mbote belé tata mwasi tendresse Dibinga noko Hervé Lesai noko Irano Kiala Mkamukeba Dorcas Bolokoko Sandrine Love mbotu tout o balingaka biso nga pe na lingaka bino donc na tombeli bino mobu molamu tozo continuer ka ba fête yango ezaka 6 janvier quoi ba ope batindaki te bo tinda po janvier mpiaka na ebisi bino to clôturer au Kalaté pe janvier Kalaté janvier ici vraiment lolo merci pour notre intervention na yo vraiment merci nande pour répondre l'invitation na nga lisusu ko mona yo sala. Merci à toi aussi. Vraiment, merci à Batutu Bazaki, vraiment scotché, branché. Et on a d'habitude de début jusqu'à la fin. Katia E-News TV. Bah, merci Nabino partout aux alliés. Merci à mon vieux boss Blanchard Azo, na fondation Mon Lido, toujours na Katia Paris. Merci à toi aussi, la grande chérie. Il n'y a pas deux comme toi, Vicky Sifa na Katia Dubaï. Merci à la grande chérie Babi Mandala. Merci à Batutu Balandanga de partout. Batutu Balinganga, na Lingarabino vraiment. Na souhaité Bino Kaka. Dans bandeti nini ba fête et continuer kaka donc to suki vraiment to kutana numéro nanga mususu bai.